juin, Olivier! 6 juin, Olivier! 6 juin, Olivier! Fati, Olivier! Fati, Olivier! Fati, Olivier! Ceinture, y'a papa, toujours en avant, tout que Yerusalemi, Olivier! Yerusalemi, Olivier! Yerusalemi Kamba, Oye, Yerusalemi Yamba, Tikunama, Tata Nzambi, Fumu Yesu, Yetata Mwana. Bon, tokomi mesika likabeza kobuta nzete. Oyo moto peli na Yerusalemi, elingisi mokili mobimba. Papa simo kimbangu keleni oye. Papa simo kimbangu keleni oye. Voilà, force à tata molimo santu. Ndega za komunisa mokili na ye. Troisième, papa simo kimbangu keleni oye. Papa Simo Imangu Yalani Mwana Bela Wazola Walengizola Kakaela Yanika Pour papa! Pour papa! Pour papa! Pour Simba! Salut Bongo. Imbangisme oye. Imbangisme oye. Imbangisme oye. Mais pourtant tozali pene na tata Nzambe, Nzambe ozali lisusu koyoka biso te. Limbisa mabonga na biso papa. Tozali kaka bana. Yango tozo komitona. Ndenge nini ba oyo bazo koluta na bango mosika. Banyebi na bango kutu yote. Metangu bayo komikitisa basengi lobi okoyoka kaka ono entele azalaki awa. Akomi ministre quelque part. Bongo biso. Limbisa biso papa. Limbisa biso. Songisa biso na motema na yo. Kobwaka biso te tozali kaka bana. Koreki azali koyemba yango. Maye oyo lakelaki biso. Na mokutu opesi biso te. Kobwaka biso te papa tozali kaka bana. Yango wana toyeni. Tomemi matoyi na biso. Pete toyoka. Posa na yo. Papa ndenge tolobaki tokonoka lokola mbula te mwa moke oyo tokomiseli yo Nzambe na biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo segeto wa Nzambe eto tango ifone ya bakafulu watusikirikisa. Kimbangisto oye!
Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Kusimba, kumeka, yani kele, moto Faki oye! Faki oye! Faki oye! Ya solo ezapenza ndengwana. Papa Said. Ceinture ezali nini? Papa conseiller spécial, conseiller direct yatata Molimo Santo. Na motuna utuningai ceinture ezali singa oyo simbaka pantalo ekangaka. Ekangi pantalo. Pantalo elatami kitoko. Ceinture yangwana. Na lingala na ceinture na lingala babenga ngonini. Na lingala ezali mokaba singa ya loketo oyo ekangaka pantalon mokaba. Na lingala ndeza ndengwana. Mukikongo. Mukikongo singa loketo ukanganga pandalo. Opendele ba mama. Ukanganga mbati bunaka tudiri singa una pantalo yikanga mane kaileni ningana diaka wala pesi equilibre na nzoto yibuna kibeni nzambiame ibuna kibeni yibuna nzambiame oli kambo munene oyo singa oyo mama pe bakanga singa na maputa sentire ba mama pe ezali oyo likambo munene yango pesaka sécurité na nzoto ezali ngwana papa. Donc ce qui sentir ezate oza komona ke nzoto eza na sécurité eza oyo ngambo munene afaki. Donc sentir tata Molimo Santo sécurité. Donc na avion soke oyoki kaka ke serrer vos ceintures. Donc ce qu'on s'arrête comme le déséquilibre. Faki oye. Oye ngambo te. Ngambo monene. Ngambo munene. Monene nzambe nanga. Alors faut tozala nzo serrer pas tata Molimo Santo. Eza boete. Eza ndenge wana papa. Zambi votel. Kaniki ningi kelini wote. Kilendi nkutu. Nzambi votele. Nzambi votele. Vostumi. Vobokele bantu.
yango na papa bongo ndenge soki nzala eye na mboka oyo akotalaka grenier akolobaka nini siko tokosere ceinture elingi koloba nini wana eza mwa pasi eza mwa pasi nzambe na biso papa mpumandanda ya solo ndenge olobeli yango likambo wana objectif 80 ntango tokotaka na objectif 80 mokonzi ya mboka alobi ete serrez vos ceintures pamba te mokili esi ebobi biloko ya kolia ekomi ya pasi bino boza na bana bosere baceinture na bino ezalaka attention mpo ete nzala lokoli koti na mboka yo soki obongami malamu te pasi na yo na bana yango wana balobaka serrez vos ceintures na mpo na kolia. Papa de la ville parfois oza na likambo kobakisa na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci nzambe na biso tozali kaka na esika wana ya serrez vos ceintures ndenge botuni yango soki nzala eye oyo azali kobomba grenier c'est-à-dire magasin akoloba nini serrez vos ceintures nakala biso tango tokoli toyaki kokuta chance wana na tongo soki bomeliti na 12 heures soki borate 12 heures me bokoki kolekisa 13 heures te fo biloko ezala deja na mesa bongo nde na pokwa bole na bino lisusu bandako mosusu pe vers 21 heures avant bokende kolala même ata bui bosali lisusu kasi tango toyaki kokoma une certaine période tobandi komona repas ya midi ebongi voire même kutu ya tongo ekomi na manœuvre bayebisi biso bosupporte donc pokwa kaka na tongo soki boliemo morso ya kwanga na place ya ti bake kosomba kaka kwanga ya losalobe oyo utaka na bandeko na biso bayombe basali mwa grillade ya muke balekisi mwa pilipili na tomate pourvu que bokalime kaka bozela na pokwa alo bayaki kokomisa yango kolia ya butu o Air Kinshasa Air Kinshasa na ndenge nini ono fo okende nano na kope soko uti na kope Air nyonso kokoma na butu meme 22 heures bolambi kaka nde esika tina lelo tozali depuis tosera ceinture pasi yango papa tozali kosenga tango nyonso bozongisa biso na esika oyo tobandaki koliela 3 fois par jour esika yango nde yango tozokoluka comprendre te limbisanga nzambe nanga lelo soko otali bamadusu tango mondele soki pe sava oyo asalaka ceinture atiaka 4 ou 5 madusu mais lelo soko otali likolo ya kosere ceinture ebandaki kokangamela awa ekomi kokangamela awa na panzi moye eza te papa bolimbisa biso bozongisela biso makambo na biso yango toye komikitisa soki mbeba papa yo ozali nzambe limbisa biso kaka na bonzambe na yo faki oye comprendre te yango tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kiangani abandi na biso faki eza boye te yango nga naza makambo mingi te ya koloba parce que toza kozela ne likambo oyo ye tata molimo santu akoloba yango nde biso tokosalela eza boye te wana ngai fuite d'information kaka na pesi
Faki oye! Misala ya ba centre agricole. Papa Diangenda. Abanda kionda banani? Faki? Esiko tata Molimo Santo Papa Simoki Mba Unkiangani. Azongi silibiso te azongi silibiso te. Azongi silibiso apesi biso kinkewa na mongwananga papa. Azongi silibiso misala wana. Kunjulu pe ba musicien ya Brazzaville l'air nyonso baza kokende. Ngobana papa libre wana za kotindikela ngai. Ngobana kunjulu ba musicien baza kokende na ba programme nyonso wana. Biso aura na Congo tozana kinkewa na mongwananga. Yango Faki oye! Oye! Tolandi te. Po mokonzi abula mwana ike madusu ya ba sentir échange. Ya ba mama échange te. Papa, ba mama, ba cravate na biso koma kobungwa. Ba mama soko amoni singa na yo bunga jika cravate yo tata kangi atei. Ba cravate bunga biso na banda kupo. Faki oye! Yango tata Molimo Santo aza kote ya biso. Ete. Ebanda na Molimo na bonzoto alingi azongisila biso. Wana esengo te. Yango tozala kaka bana ya botosi. Ngai na pesi kaka fuite d'information. Mama ya likambo ye moko koyebisa biso. Tokani bokolimisa ngai sikoyo nga nasilisi na ngai. Me maloba oyo etikali ezali ya ye moko tata Molimo Santo. Ndenga atindeli ngai yango sikoyo tolingo salela. Tina nini tata Molimo Santo apesi libiso et que date ya le 6 juin l'an 2024 ezala to ezali spécial na biso ba musicien yango libienga mina yete na oyo bafanda na oyo bazana sima lingomba to ya koyoka biso mukuna oyo tozana kati tokani to yebiete ngonga ke musika to komi na 10 heures passées ndenge na lobeli yango oyo ngai na ndenge nazali conseiller o nazoko yoka pemela tata mokonzi abule yango na pesi bino fuite kasi siko oyo ye atindi ngai na yebisa papa libre azalawa apesa biso historique ya le 6 juin. Faki oye! Oye! Toyebi ete moyi ezali tofanda oyo makambo oyo tokoloba sikoyo oyo wuti pai na ye moko tata Molimo Santo eloba na ye alobi ete oyo esengeli na ndako ya Nzambe me na ndako ya Nzambe eko eza pasi malamu eyoka na libanda tokani Papa libre na pesi nzela. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na pesi merci mingi epa ya tata Molimo Santo papa Simoki Mbanki ngani Nzambe na pesi lisusu merci mingi na papa Nsongi Nzila oyo aza kolakisa biso nzela po na kopesa ngai lelo liloba liboso ya bandeko na ngai yangwana na sengi na bino ba papa bolata ngai bopesa ngai makasi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo le 6 juin ezalaki pasi et ezali libération donc liboso pasi après esengo eyaka sima yango wana tokolobela liboso na mokili ya Suède na mokili ya Suède bazalaki na union na lisanga
il y a Danemark, Norvège, na Suède. Union bako benga ngo kombo Karl Marx. Donc on a kata union wana Suède a monaki ke passe legaki mingi. Aye le 6 juin 1523 ko bimanaye na kati ya lisanga wana. Donc ayako zwa libération na le 6 juin 1523 baye ko voter Rwanda bango comme na ye Gustave Ier Vassa. Donc ya zalaki Rwanda bango. Sikoyo toye na Congo français. Oyo to benga ka République du Congo. Na tango ba français bazalaki ko bunda guerre na ba allemand. Ba allemand baye ko siéger la France. Maintenant Charles de Gaulle azalaki général ya armée. Akimi ayeko vanda na Congo Brazzaville na ba Congo epanga na zalaka. Ayeko vanda kuna. Tango avandi kuna ailobi mais prisonnier moko azana Léopoldville le rwanda zalaki Congo belge. Donc yezo sala makamusi. Ngafona senga prisonnier wana aya epai na ngaya sala nga makamusi po ete abengana spirituellement ba allemand. Yango wana asengaki na gouverneur Pétillon asengi na ye ya lobi prisonnier wana za trop dangereux. Donc ngai na koki ko pesa nzela te. Alors ba bengi sikasiko na Belgique na Léopold II wa zaka mokonzi ba sengi permission ye babangi alobi bon likambote bon memaye mais il faut azala enchaîner na ba chaîne na ye na ba policier ba militaire mi balé. Donc ba ye na ye na obomoni sikoyo pont ezali boye ba yaka na Brazzaville et sika basali pont munene wana. Donc la flottille même maman Mouil pe ayela ki wana tango ya matika na ba Congo quartier nga na zalaka. Maintenant tango ba ye na ye ba kiti ba pêcheur ba zalaki wana ba tala boye ba moni moto azako bimana ba chaîne amatika ka wana na Case de Gaulle. Pona bino Case de Gaulle wana moto azalaki maître maçon ni papa Bagonda Jean na pont du Dieu yebe muta tongisa kango na 1931 ni yebe muta atongisi mausolée oyo papa Bagonda Jean. Donc na Lingomba akomaka représentant légal deuxième suppléant chargé de construction à Rosala na Kinshasa Bibubu. Maintenant bazui papa Simon Kimbangu baye na Case de Gaulle wana sikoyo Case de Gaulle général de Gaulle alobi na ye mais mutu oyo to ko solola na ye ndenge ni to solola na ye na ba chaîne boye bo fungula ye ba chaîne wana babi non il faut to senga d'abord permission et pas ya roi Léopold II ba sengi permission ba pesi permission ba longoli papa Simon Kimbangu ba chaîne. Mais papa Simon Kimbangu azako solola na ki Congo. Bon, général de Gaulle azako solola na français. Sikasiko il faut bacha interprète moto yo akosala. Donc bakeko zwa un jeune ba Congo azaki fonctionnaire. Nani papa Toto, tata ya papa Ntoto yo. Yazalaki fonctionnaire. Bakeko zwaye yende mutu azalaki ko traduire makambo yo tata Simon Kimbangu akoloba. De Gaulle alobi boye. Nga mokili na ngai basi ba siège yango na ba allemand. Yango wana na bengisi yo sala tout pour que ba allemand ba bima. Maintenant papa Simon Kimbangu alobi na ye d'accord. Mais ngabe na ko sengo pe likambo. Ngabe fo o pesi nga ba pays na nga indépendance. Il faut pesa ngo indépendance. Maintenant il a dit bon d'accord. Mais il faut signer la mukanda. Yangwana na 58 mama Mwilu tangu papa ki sologe la kendeki ni mukanda wana. Maintenant ba signer mikanda esili. Papa Kimbangu alobi na yeboye. Il faut embaucher batu ya mwindu les noirs. Ya alobi mais ba noir ba yebi ko simba munduki te. Ndenge nini na dwabango ba ko kokate. Ya alobi zwa ba noir. Yangwana ba zwaki na Congo Brazza, bazui na
na Gabon bazui na donc disons le Congo français nyonso babengaki bango ba tirailleurs. Maintenant bazui bango bake ko bunda etumba et balongi ezalaki le papa Simon Kimbangu na De Gaulle bakutanaki le 6 juin 1944. Mais wana tata Kimbangu azalaki na boloko. Maintenant tata Kimbangu azongi na ba chaîne. Donc azalaki sous-souté donc et komaki libération. Maintenant biso awa na lingomba na biso ezalaki na le 6 juin. Le 6 juin bitumbe bimaki awa et tire mama mwana mama nyongo akufi ale mbanza e panzani mbanze panzanaki yango wana papa azongisili biso ba musicien parce que ba musicien tozana définition na biso le baka la musique ezali voilà des sons agréables à l'oreille mais babo c'est là qui likambo moko et qui fait bouger le corps parce que agréable wala tango kokota nzote sala nini e ningani donc voilà yango wana ba pesi biso ba musicien po tozongisa nkembo wana yango wana koya oyo toyaka na nkamba. Donc vraiment papa merci mingi ngabe na botamaki le 6 juin 1947 donc fête na ngai faki oye donc toye awa pona koya kozongisa nkembo oyo ezalaki awa nani mutabengisi biso tata Molimo Mosanto papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà papa résumé kaka na sali pona tango faki oye tolandite yango ndenge papa libre alobi na historique nyonso wana yango nde eye kozongisa sikoyo tata Molimo Mosanto aye kozongisa nkembo wana na Yerusalemi na biso ba musicien to faki yango liloba na ye yango alobi ete liloba ko utapai na ye mais na bengisi ba musicien nyonso ya mokili mobimba na oyo ba litige ezali banda na groupe na kati na lingomba biso nyonso toya awa toyete yango sikoyo tozala kinya tosala mobulu te totala ye moko tata Molimo Mosanto liloba na ye ya suka likambo monene oyo akoyebisa biso nini me sikoyo donc ndenge tokanisaka libiengami epai ya mokonzi tokolobaka ete soki kolia te makambo tozoko se poser ba question soko mipesa pe ba réponse ta tozoko mipesa réponse ona biso moko yango te zaboye te tozela nani oya ye moko zaboye te boye eza penza ndengwana yango kinya wana ndenge papa libre alobeli yango ebandaka na yimoko papa Simon Kimbangu na De Gaulle kula na Brazza yango esalaki ete na 1959 ndenge papa libre aotikolobaki na mama Mwilu ndenge alobelaka yango mais avant batunaki nanu est-ce que ndenge kaka dutu ezalaki bango baza batu mwindu est-ce que bakokoka kubunda babi kosimba manduki te minduki wana tata Simon Kimbangu apesaki ezalaki ya Molimo zaboye te boye awa na contre oyo na ngombe kinsuka to na nkamba bazwaka pe batu po ezalaki na 1944 na ye moko pe papa Mfuma Mbanza akendaka bafandi ne awa me akendaka ngo médaille bapesaka ye na 1947 bapesaka ye na Mbanza Ngungu ekomamaka penza eke avoir participé na guerre ya 40-45
tomonaka to tomonaka te tomonaki yango papa ye akendaka te kasi bazwaka na molimo akendaka me na bunzoto bazwaka bavoisin na ye oyo babanda kozala ne pene bakendaki kobunda moko kombo na ye tata Tala azalaka moto Ngombeki Nsuka tata oyo aboti papa Bradi oyo ya infirmier kuna na Yanda azalaka pe mokonzi ya basurveya akomaka mokonzi ya basurveya mosusu papa ya Masunda biso wana toyebi ye makasi papa Masunda ao mboka ni Kingoma ipe akomaka mokonzi ya basurveya oyo trace etikala na kisurveya na ye oyo tata oyo tomonaka na Kingoma babengaka lukeba sikoyo tata na bango papa Viki papa Viki abalela na famille wana oyebaka ye malamu bango bakendaka na Egypte mende kobunda Zingeta papa azaki bokilo na ngai ye moto abota mwasi na ngai mama Zala Mosi Nyasunda Madeleine donc papa Nyasunda azalaki bokilo na ngai na kati ya libota oyebaki ke azalaka militaire papa nayebaka likambo wana puisque azalaka militaire moko makasi epuis ye basapatu abana kolata oyo biso tolataka te mais aza kosala basapatu moko ya bapine ya motuka yango nde abana kolata azalaka soda makasi yango ebandaki koloba ke na bata azalaka na numero te yengeta papa epuis ye mpe bato basalaka accident na papa Mfuma Mbanza na Kala donc azalaka surveillant ya makasi wana nde bokilo na ngai papa merci papa ala bayebani mosusu papa Mondo kaka kokoyeba ye tata Walombwa boyebaka ye bango nyonso wana nde bango bakendaka na bunzoto na Egypte kobunda papa Mfuma Mbanza atikali ne awa kasi kuna azokopesa bakomandema na banoir nyonso oyo bakendaki kobunda etumba wana yo papa Mondo babanda koyebisa yo ye papa Walomba babanda koyebisa yo merci Nkolo na mabopesi biso papa Walombo Akimbangu Samuel azali tata oyo alandi tata wa botingai koko na ngai bitu Vuidi Zakari ye azalaka soda kasi na kisoda azalaka bi makambo ya mona na kisoda soki na bonzoto akoka yango te po akendeki na molimo po na bonzoto bitumba ezalaka makazo yango akoka yango te yango alobaki na biso akosepela te koko moko akende mosala soda na bonzoto boye loba papa apesela yango nzela koko Walombo azali koko na ngai papa ya solo ezalaki mpenza ndenge wana ndenge olobeli yango ya molimo na bonzoto bakoka te eza boye papa donc biso nyonso oyo tobengi bana tata Simon Kimbangu toza basolda ya molimo faki liboso mpona kobeta trompete mingi ebetamaka na arme oyo biso tobetaka na faki nzenoki twasi klera obetaka soki likambo ezali ale faki oye tozala kaka na confiance na tata Molimo Santo tokokota nanu moke na ye moko tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani yango tozoloba olinga te ye kaka eza boye te boyo papa Dianyenda avant atika biso papa Kisolokela atiki biso abengisi biso bana alobi ete bino bana natiki bino na maboko ya papa Mfuma Mbanza Mbuta Kiangani ezala ya Lingomba ezala ya famille banda lelo botala susungai te Mbuta Kiangani ayebisi biso bana ndengwana wana elingi koloba nini c'est sur pouvoir te pouvoir et nani apesi bokonzi papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mfuma Mbanza epo nini otombole liboko
Merci papa. Ezalaki na 1985. Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na kunzulu. Papa pardon photo etikali kuna. Soki na ye nango na kutindela binango. Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka na kunzulu. Maintenant papa Mfuma Mbanza ngana azalaka na cours biblique. Atindiye akende kozwa papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango akokoma na kisasa azwa nzoto ya papa fils bakunda yango awa. Maintenant tango ayaki awa donc ni tango wana le 5 bayeko sala passation de service awuti na bilanga. Simon de Sirène pe awutaki pe na bilanga. Yango wana papa ni wana na bakisi limbisanga ona katiyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani siko aussi apesi biso autorisation. Tosala nzela wana oyo Simon de Sirène abimelaka. Faki oye. Oye. Musala wana na pesi topesi yango na papa Mansweki. Papa Mansweki aza musicien. Aza wana. Sibo bandaki. Wana likambote. Ya munene. Siko bakomi na niveau nini? Soki botali na ba archive eza na message ya papa Diangenda alobaka ete mikolo koya ekoyebana oyo kolo Yesu bakutanaka na Simon de Sirène alobi penza bien na Mankasa loba. Papa tusito bandaki yango na chef du village ya Ngombe Kinsuka. Tata Brice, où est-ce? Bino nyonso ba musicien. Ba musicien papa. Na pepe musicien. Mbuta pepe musicien. Tata Mfumu Agata da Ngombe Kinsuka musicien. To bandaki yango déjà papa. To komi déjà na Mankasa. To kati déjà na Ngambo. Donc boleki Mankasa. To leki Mankasa ba tikali. Boye mo wa kola sepso place wana oyo likambo wana ezalelaki. Tata Mukiwiza. Bosala kaka nzela. Faki oye. Oye. Est-ce que makamwande mwa tokopesa maboto tokopesa te? Tokopesa. Indwando papa. Fumeto kiedika salut oyanzika depuis le 28 yo watu wana salut. Tuka o mama muilu twakotelelana twayenda na te kuna tenda bonso bunabu wasikidisa mudia cimetière zampa imudiodio nzila twasabukidika la Mankasa twayikida na simu fioti fiuma fisidi mudia ubuka muna mu kwenda nzila kansi mama batatu madioko menani mana mayela twantelevuka katula kadi mu sementu yansika ikina stokota kuna mpasivo ngeiwa baka beno ba musicien beno lusumba madioko mala lutanta. Faki oye. Oye. Tolandite. Merci kozonga na bina. Merci papa. O makambo nyonso nga naza koloba taza kona na nzela onde ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani apesi ngai na lobela ngo na biso ba musicien de total na nungonga te o ezali très nécessaire te okani siko na kosenga papa die aya kotangela biso mukanda ndenge nini Lingomba banda 1944 papa 44 papa. Oh papa Simon Kimbangu Bakutanaki na Général Charles de Gaulle na Braza. Siko na 1959 bazotourna papa Simon Kimbangu, est-ce que oko continuer ko assister biso na manduki ndenge to pesio manduki bokende kubunda bien na mulimo ndenge osalisi ngai soki basimbi manduki ekomi nini wana koboma komi koboma ekomi politique et politique siko batunaka ye est-ce que oko continuer kaka kosala makamusi na bonzambe na yo ou bien okolanda biso ya lobaki kaka intervention na ngai kaka na bonzambe. Faki oye. Oye. Yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolobete kinya oyo biso
tokotambusa na mokili mobimba kaka makasi na nini na mabondeli na koteya kinya. Merci papa. Na komba tata mwana pe tata Molimo centre. Toza ba lettre mi balé ya botanga. Donc moko eza oya liboso ezali requête oyo ba membre disons ya église kimbangiste o ba salaki na le 29 janvier 1959. Ya mi balé ezali proposition oyo chef de service il y a secrétariat général à Komela qui peut directeur général par rapport à la requête Oyo, membre de l'église Kimbangiste Basalaki, Ezaki le 7 mars 1959. Il y a Liboso et le Biboye. Monsieur le gouverneur général DEA Léopoldville Est, Monsieur, nous avons l'honneur de vous solliciter la personnalité civile en faveur de la religion définie ci-après. Dénomination de la religion Église de Jésus-Christ sur la terre par prophète Simon Kimbangu. D. Objet. Son but est de répandre comme toute bonne religion les lumières de l'évangile libérateur. Il enseigne à la lumière de la Sainte Bible par le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine. Il exalte la pureté morale, l'attachement à toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix et le progrès de la charité et les rapprochements des hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Enfin, il s'efforce de démontrer l'importance, il s'efforce de démontrer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés avec eux-mêmes, avec leurs prochains et par là avec l'Éternel, leur Créateur tout-puissant, souverain maître de l'univers, à qui toute créature doit louange, adoration, amour, vénération par-dessus tout. Le kimbangisme se garde de toute tendance à caractère politique qui sont de loin incompatibles avec le rôle exclusivement spirituel qu'ils entendent jouer au sein de l'humanité. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. 3. Siège A. Administratif Nkamba. B. Social Léopoldville. La religion désigne pour une durée indéterminée comme représentant légal M. Diangenda Joseph, profession, commis résident à Léopoldville, rue de Moncoto, numéro 87, province de Léopoldville, de la représenter tant auprès des autorités gouvernementales que toute autorité nationale ou étrangère, tant pour les défenses des intérêts de la religion que pour sa sauvegarde. Les disciples de Kimbangu sont Simon oyo basinyaki mukanda wana mabiti bakoma eza mwa passe mukeko bakundi bakomelaki eza Nzomambu Jean Kuvuwa Jacques Bingana Levi mpaka Joseph Yasuke ezali Mabadika David. Lettre oyo mibale Papa Libro, Captain Yuso, Olimbola na Lingala. Mkandawan. Nous avons l'honneur de vous solliciter. Tozali na bon honneur. Tozali na Busembo. Po nakopesa bino Yalokumu, personnalité civile en faveur, il y a religion définie ci-après.
Donc, les religions qui dénommées de la religion Église de Jésus sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Likambo, objet. Le but est de reprendre comme toute bonne religion. Likambo ezali, pona ko zongela, makambo, lokola, ba religion mususu. La lumière de l'évangélisation libérateur. Makambo, lumière. Popoele, il y a évangélisation, il y a matei. Oyo, et kobiki samotu, il y a libération. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Na pouvoir, na nguya, il y a tata molimo mosanto. L'amour, bolingo, du bien, l'horreur du mal, kobanga, mabe. La pratique de la vérité koloba solo et de la justice divine et kokata likamonabo sembo ya tata nzambe. Il exalte la pureté morale, attachement à toutes les pratiques susceptibles à la valeur de la paix et progrès de la charité. Donc, ekosala nandenge ya la paix, kimia, progrès, tolonga, la charité, bolingo, kolingana entre biso na biso, kosalisa baninga la charité, et le rapprochement des hommes, kosangisa bato, ndenge tosangani lelo, sans discrimination de race, kolobate yo yaza tel, yo te, ni couleur ya nzoto, te, ni d'origine, mboka na ye. Enfin, il s'efforce à démontrer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliants. Donc, ezako laksa, ndenge nini, batu bakoki ko sangana, bango na bango, avec leurs proches, na baninga na bango, et par Nanzambe, par là, avec l'Éternel, leur Créateur, tout-puissant. Donc, ko sangana bango na bango, na liboso ya mokonzi na bango tata molimo mosanto. Le Créateur, souverain. Donc il y a un souverain. Hein? Mais bon, maître de l'univers, Azamo Konzi, Yamokili Mobimba, à qui toute la créature doit louer. Donc, yé Azamo Konzi Yamokili Mobimba. Oyo, batu nyonso, toute la créature, biloko nyonso tout, Nzambe asala na mokili. Eko sanzola ye. Adorer. Donc, eko pesa ye lokumu. L'amour, vénération par-dessus tout. Donc, bako pesa ye lokumu, na makamu nyonso. Le kimbangisme se garde de toute tendance à caractère. Le kimbangisme se garde de toute tendance à caractère politique. Donc, makambo ya politique, bisoté. Donc, photos de la gamma musika qui sont de loin incomparables avec le rôle exclusivement spirituel. Donc, makambo ya politique, na makambo ya spiritualité ya nzambe, les alliés différents. Donc, photos de la musika qu'il entend jouer au sein de l'humanité. Oyo nde biso tokosala na mokili mobimba. Donc, tozala ba policienté. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. Donc, porte ezaya kufungwana. Mutu ni mutu oyo alingi kokota akota na ye. Même nzembo ezali zaza ya jiuka yena loba boke la bakota kwao. Nzembo pe ezali. Bon, maintenant signé administratif Nkamba. Donc siège ni Nkamba, siège social ni Léopoldville et pas papa Djangenda Zalaki. Nkamba mutatindaka.
La religion désigne pour une durée indéterminée comme représentant légal. Donc, Lingomba, aponaki papa Diangenda, durée indéterminée. Exact, non. Wana ezali ya Nzambe. Wana ezali ya Nzambe. Ya mutu te ya papa balobaki ete tokokende na vote te. Eza boye te. Boye. Esika wana ndenga alobili pona a politique elakisi ete moto oyo aza mondima tata Simuki Mbangu eza na bango mabe te ke akota na politique kasi kuna musala bo Nzambe mpona kozwa pouvoir na kati na Lingomba mpe komema parti politique na yo te na kati na Lingomba. Papa Diangenda alobela yango ndenge wana eza boye te. Boye yango wana bakomi mosala oyo papa Diangenda azali kosala azalaki komi résident à Léopoldville na rue Mokoto numéro 96 province de Léopoldville de la représentation tant autre des autorités gouvernementales que toute autorité nationale et étrangère, tant pour la défense des intérêts de la religion que pour sa sauvegarde. Donc, social, ezalaki kuna. Direction Nkamba, bato basini yango. Social elakisi nini? Social elakisi bosungami. Tosungama. Kosunga bato. Soki, exemple papa. Kinshasa oye. Oye. Brazzaville oye. Oye. Yango emona na kete Kinshasa eza kobenga ma gare centrale. Oyo nyonso bautaka na province awa na RDC po bakoma Nkamba balekelaka wapi? Kinshasa. Bongo na Brazzaville. Na plateau de 15 ans. Bongo na Angola. Na Luanda. Donc, maintenant bato continue là. Maintenant bato ba signé yango papa Nzwamabu Jean, papa Kouvoa Jacques, papa Bingana Lévi, papa Mpaka Joseph, papa Mabakiri David. Donc Mukanda et Salamaki le 29 janvier 1959. Faki oye. Na date wana donc bandaki kosalama ndenge nini bato nyonso wana batangi basinyaki mukanda wana parce que papa Kisolokele na papa Diangenda bazalaki na Kinshasa mais emonanaki ete makambo nyonso fo euta na Nkamba yango nga nayebi mokolo wana nazalaki mwana moke mais nayebi mokolo wana ezalaki papa Fumalongo atindaka papa Jean Kalamvwila na voiture tango aye basololi na papa Mfuma Mbanza alobi ete ngai namoni bato bakosinye mukanda oyo ngai te nakosinye me na pesi bino nakolakisa yo bato bakosinye mukanda oyo kolo wana ngai nakangami na papa ay papa na mata voiture kala na mata nanga voiture ekuti Kinshasa na kanga Pontiac na yoga kaka sango Pontiac na kangami kaka na papa nde papa amemaka ngai ayebisi ke kuna tozokokende eza makambo ya Lingomba yo tala kaka na miso po tango wana Lingomba ezalaki nani ya kobomba bato abandaki kosala makambo wana bazalaki bakimbangiste ndenge toyoki bakombo wana bapapa Nzwamambu bapapa Kuvua mboka na ye Vunda Nkama papa Nzwamambu wana bango bato ya Mbanza ngoyo papa Levi wana nde esika babandaki kokuta na ye azali Munianga grand frère ya papa Zayobi ye wana bapesi ye kombo ya Levi oyo afaki
ye wana nde ye sikoyo abandaki koteka na bamagasin ya baportugais. Donc lien de raconte na bango wana ezalaki na magasin wana. Sikoyo papa Mfuma Mbanza soki akomi wana ondire azosomba biloko pa bagérant na baportugais, mais entre-temps bato wana baye baza kosolola kaka wana na kinsweki nde bake kosigné mukanda wana. Ayebi yango très bien ndenge balobaka na Kikongo, ndenge bakoyengamaka ngai po ete bakosanga nalanda makambo nyonso wana te bapesinga biskuit na bombo nazolia nanga bango. Nazoyiba mokolo yango très bien. Singa ndenge nabotama na 1955 na 59 wana na néglige na 4, donc nazolanda makambo nyonso wana. Donc fagoye donc makambo wana de papa Levi pe bakotisaki ye kuna ye aza munianga na nsundi lutete kuna, mais lokola ezalaki na magasin donc makambo nyonso ebandaki koleka wana atake gérant ya baportugais papa Mfuma Mbanza papa Wandungo Sabake ntango mpe bazosala ndenge bazotuna eloko wana eza talo boni kangela ngai ya entre temps makambo eza koleka na cc. Donc commentaire kaka nga nabakisi nde yango wana. Sikoyo nakozonga nde papa Jean Kalamvwila azwinga bombo moko bandiko nga esalinga pasi tato mabe ndenge nini azwi bombo na bandiko lela papa alobi otuni ozolela pa ye papa chauffeur azwi bombo nanga bongo moni yango mabe awa le bombo namda zokokumba yonga bimda ekasitika kasi waki oye awo ba secrétaire bon toyoka suite sikoyo oyo ezalaki ya gouvernement belge ndenge babangaki na 44 yango mpe kaka babandaki kobanga na 59 wana. Eske Simon Kimbangu akomemela biso makambo ya politike teke amemela biso barébellion ye alobi nga nakoki kokosa te, ezali kaka likambo ya tata Nzambe oyo ekopesa kinya na mokili mobimba toke na biso. Mukanda mtakomaki yango ezali le directeur chef de service ya FF. Vous avez sur la Gissini na bango kuna. Donc chargé à sécurité, donc on dirait Aner Lelo. Yé akomelaki directeur général à Boye. Objet. Les disciples de Kimbangu Simon requêtent en obtention de la personnalité civile. Monsieur le directeur général Bourlet, Léopoldville. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire tenir sur joint la requête adressée en date du 29 janvier 1959 à Monsieur le gouverneur général par le disciple de Simon Kimbangu en vue de l'obtention de la personnalité civile. Les avis émis au sujet de cette demande par divers services, bon, service de renseignement. Tango wana ndenge zali sikoyo aner deuxième ba service nyonso wana donc mukanda wana elekelaka na ba service nyonso wana nde sikoyo ye secrétaire général nazopesa réponse na ndenge mukanda ezalaki adressé na gouverneur général ndenge ezalaki na 1944 ndenge papa libre autour yebisa biswa. Donc divers services, service 21, 05, 13 et 11 font état de caractère illégal de l'association en perdant de vie. Mais semble-t-il que notre politique en matière de secte a subi récemment une profonde modification, dans le sens d'une large tolérance envers celles qui ne présenteraient qu'un aspect exclusivement religieux et apolitique. À cet égard, les sectes kimbanguistes doivent cependant nous faire la preuve que ces activités se cantonnent au domaine strictement religieux. Elle vit en quelque sorte une période probatoire à l'issue de laquelle pourra être défini le caractère réel de cette association.
purement religieux ou politico-religieux subversifs, etc. Dans ces conditions, j'estime qu'il serait inopportun de laisser sans réponse aucune la requête des intéressés. Il ne s'indique toutefois pas de leur répondre par la voie administrative. Je suggérerais plutôt que les signataires de la requête, ou du moins les principales d'entre eux, Diangenda Joseph, soient verbalement avisés par un membre du cabinet de monsieur le gouverneur général de ce qu'il n'est pas possible d'envisager l'octroi de la personnalité civile à leur association avant que celle-ci ait fait concrètement, au cours d'un laps de temps prolongé, la démonstration de son caractère exclusivement spirituel invoqué dans les requêtes. Le directeur chef de service FE a Stemanis. Il y a un signé lettre oyo apesa ki moi idée to li kanisi na gouverneur général ndenge nini bakoki ko sala po ba répondre na nous ba sala examen ya lettre oyo biso to ko saki par rapport makambo ba ko to komaki na kata mukanda na biso na oyo ekomonana est-ce que vraiment to komaki za solo to eza lukuta donc yango lettre mukanda ngo ingeke luba makambo yango donc bango babana ko banga est-ce que religion soki topesi bango liberté basamble makambo nyonso ke bakokota makambo politique te est-ce que toza penda apolitique donc tokota makambo politique te faki oye wana crainte munene kobanga siko tokosala nini sikoyo fo totalisa bango ete fo totalisa bango na baacte ndenge bolubaka na biso papa ntango nyonso bolubaka na biso soki bopesi likambo malamu biso tolakisaka ndakisa ya malamu na kotambola na biso na elobeli na biso na evandeli na biso nyonso wana fo totalisa tina bato ya mokili bayebe ete ya solo tata oyo asambelaka lingomba ya kimbangiste ezali na bizaleli na biso papa yango wana kaka koloba na mokuse. Merci papa monsieur. Papa libre olandi moke po oloba na makambo tuuti kotanga bimisa mukandona papa réponse oyo l'état apesaka na bosengi que papa se Diangenda azala mokonzi bai ayebana donc l'état azalaki na mwa bobangi ba belge est-ce que tango akoya bokosala makamba politique te parce que politique et même un soulèvement donc bazalaki na bobangi mais nani oyo ba sécurité ba komi mukanda pona koloba te bozala na bobangi te makambo toso tali yango nyonso tu yango wana bayaki kopesa papa Diangenda personnalité civile na 1959 tango bapesi ye personnalité wana alors tango tokomi na 1960 na le 30 juin indépendance ebimi na Brazzaville ezaki na 61 mais lingomba na tango papa Simoki Mbangu basololi na De Gaulle apesaki liberté de culte donc bokoko bondela na bino tokokanga bino lisusu te na Congo Brazzaville na le 2 juin 1958 donc tobandaki kosambela alors maintenant ni kuna tango papa Simoki Mbangu kiangani molimo centre aye na Congo Brazzaville papa président Denis Sassou Nguesso ayambi yepe le 2 juin yango wana batatela ba mama o eza lingomba te o eza lola papa faki oye esengote
o nyonso naza koloba awa ye moko papa Simon Kimbangu Mkiangani atindi ngai na ndako ya Nzambe ekozala penza pasi kolanda manso po tout d'abord ba micro pasi yango papa préféraki te tolobela yango libanda boye biso nyonso toyoka e tozali koespere mpe ndenge bajournaliste baza wana baza kolandisa yango na mokili mobimba balanda faki oye oye likambo ya suka oyo papa Simon Kimbangu Mkiangani atindi ngai yango nalingi nabimisa naloba biso nyonso toyebi ete papa Simon Kimbangu na ebandeli ya mosala na ye instrument nini abandaki kobeta flute ingeta papa faki fliki oye fliki oye fliki oye eza héritage ya atikili biso nzoka nde kuna na Gombelu Tete azalaka musicien faki oye donc ezalaki na tata moko oyo bazalaka na papa Simon Kimbangu kuna na Gombelu Tete abimisaki secret wana ye se akufa na ye me alobi nalingi akende na niongo te ye azalaki protestant bazalaka na papa Simon Kimbangu donc ye mboka ne ezalaki awa na Ndunga donc ndenge secteur nyonso bazalaki baprotestant soki ngonga ekoki bango nyonso basangani baprotestant bake na Gombelu Tete surtout na bafete oyo ezalaki baprotestant babandaki kozanga te yango aboyaki ete abomba likambo wana atikilaki mpo bakoko na ye sikoyo bakoko na ye nde bayaki kobimisa likambo wana kasi mpona kolakisa mpenza eke eza ya solo koko wana atikaka kutu foto oyo bakangamaka na papa Simon Kimbangu ndenge baza kobeta miziki kuna bon faki oye e foto wana batikaki yango awa tolingi tomona yango bon sikoyo tokoyeba soki instrument nini abandaki kobeta bon faki oye tokopesa photo yango epai ya papa libre atala bien aluka ye papa Simon Kimbangu soki aza na instrument nini papa eza mwa pasi meme yo babi papa oyo oluka kaka boluka bokende koluka ngai te zela nano male hapa oyo te oyo zela nano ezaki tuba imeka dongo yango dongo yeyo naturel akolata kupeli wapi Batambu bateri
bilamba ya boloko le papa de lungana alati liputa na bubu Fagi oye bino bozolanda photo botala bango nyonso balati veste me ye moko kaka na liputa na bubu na ye Fagi oye ezala bateri ezala tiba nyonso eza wapi na fanfare papa Viki asepeli makasi donc général yesu makasi Fagi oye Fagi oye Fagi oye toyebi tina sikoyo oyo papa jangenda alobaki ke Faki ceinture ya papa lele emonani te esengo te bon ya suka papa alobaki boye normalement asengaki ete imprimerie aye sa photo wana monene ya mibale donc photo wana imprimerie akobimisa yango ata na moke nango wana biso nyonso ba musicien tosomba photo tokosomba donc on dirait kata lelo kaka ebima wana kolakisa elembo ba musicien nyonso bayaki oyo bamataki ete biso touti kuna eza boye te esengo te ebima tozonga na yango bon sikoyo toyebi eke tokosilisa na biso toyebi eke tozosilisa nga kutu nasilisi na ngai kasi likambo moko ya suka eye komonana Luanda amonaka toujours ke ayaka toujours na retard na l'an 2001 bayaka retard bakutaka papa Mfuma Mbanza te milulu nyonso donc bayaka toujours retard bayoki ndenge toza koganga awa esi bakomi na premier poste basengi bakokuta biso awa tozela bango te tozela bango bon kasi sikoyo tosengi animation na Faki po tozela bandeko na biso ya Luanda. C'est très visible. C'est très visible. C'est très visible. Faki oye! Likambo yango ya kobakisa. Foto yango ezwamaki na Gombelu Tete na 1904. Wala baba simoki mbaki na âge nini? 17 ans. Donc peut-être à l'âge de 13 ans, si Abandaki déjà musique. Et c'est noté.
Ale Faki to banana na animation na ndenge papa Simon Kimbangu azalaki musicien.
ya makanga yezilinga. Faki Luanda, oye! Oye! Faki Luanda, oye! Oye! Faki Luanda, oye! 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 C'est tout le papa, c'est la fête, où ça tout ça? Kama Yerusalem, oye! Oye! Kama Yerusalem, oye! Oye! Kama Yerusalem, oye! 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 Yerusalem inapa, ikunana, tata zambi, fumuisu, yetaka mwakabelela. Tokomi na mama ya likamu. Papa Simo Kimbanganga yoye! Na Luanda balinganite. Papa Simo Kimbanganga yoye! Papa Simo Kimbanganga yoye! Oye! Oye! Papa Simo Kimbanganga yoye! Papa Simo Kimbanganga yoye! Papa Simo Kimbanganga yoye! Papa Simon Kimbanganga yoye! Viva! Viva! Papa Simon Kimbanganga yoye! Espírito Santo! Quero não! Somente ele! Somente ele! Somente ele! Fakivi! Viva! Fakivi! Viva! Fakivi! Viva! 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 Cinturão, papa! Sempre frente, custe custar! Nakombo tata mwana pe tata molimo santo. Ya liboso tozongisi matondi na epa ya tata nzambe papa Simo Kimbanganga ni na ndenge obateli biso banda kolongwa na biso na mboka Luanda. Tolongwaki banda avant-hier na butu. Malgré tout ba difficulté na nzela. Mais ndenge toza na elikia nzambe na biso bakolonga ka ete. Tokomi na kimia. Na frontière tokutanaki mwa ba problème yawe. Bamituka misusu etikali. Ndenge ezalaka kaka na bamba mutungiso ezalaka na frontière. Bamituka misusu elekite. Ndenge tokoti boye mutuka moko ben eza na nzela. Na butu totikaki bango na lokala. Mais na tongo tango biso tokomi na premier poste ba biso baza déjà na Mbanzangungu. Yawe nkolo mingi ya kolobeza te biso tondima ata na pasi ata na esengo tokolanda tata nzambe kolo Yesu na tata Simo Kimbanganga nyonso oyo ezokotungisa biso na bunzambe na bino boyebi. Tebike papa bobongisela biso mingi pe bazalaki na posa ya kokota to baya na milulu oyo me ba difficulté ya ndenge na ndenge zingi bango ba msusu bakokite pona ba santé ba msusu bakokite ba difficulté bozwi me biso toye nzambe na biso kanisela biso bana na yo na kanisi tozana susu na mingi ya koloba te tosukisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Faki oye! Oye! Mingi ya kobakisa ezali te. Elelo na biso ezalaki ete tango nyonso toyebi yango malamu eke na tata Simo Kimbanganga banda ebandeli ya musala na ye mukumba munene epesamalaki na bakongo misato na bamboka misato wana Congo Brazza, Angola pe Kinshasa. Yango nde ekopesa Kinya na Afrique pe Kinya wana yango nde ekopanzana na mokili mobimba. Eza boye te kolela na biso ya ba musicien ezalaki ete
biso nyonso presque si tokomi avant Congo Kinshasa biso nyonso si tokotaki, Congo Brazza bango nyonso si bakotaki, poto mpe bamboka nyonso ekotaki. Susi na biso kaka ezali ete kaka Angola malgré bandambu si bakotaki deja oyo baprovince me tobandaki kolela kaka faki Luanda, tobandaki kosenga epa tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu Kiangani ta mpona nini ezalaka ntango nyonso ke bandeko na biso ya Luanda bayaka toujours na retard kolela kasi lokola ezali ya likambo ya tata Nzambe ndenge bolobeli yango bakale ebele na nzela na bafrontiere kasi tata Simoki Mbangu ye azali moto azali mai ata bokangi babarage ndenge nini mai fuite kozala kaka idusole eza boye te moto soki ekiti ata ndenge nini okima te yango tata Molimo Santo ya solo bandeko na biso ba Luanda tango toyoki ka bokomi na premier poste esengo ezwi biso tolobi ete tolingaki kopanzana me tolobi ete tozela bango nanu malgré tozokota ndako ya Nzambe ekomi na biso na retard me susu ezali ete oyo tozwi awa ya motuya yango nde eleki manso eza boye te tango tokokota ndako ya Nzambe programme kozala mokuse tobimi libanda kado tokopesa mpe tokopesa te nsima ya kado ntinsani kosalama te tekosala te tata Molimo Santo alobaki amonaki dolobi wana démonstration amonaki mama na likambo amona yango lelo ezali te bongo $10 na ye ezali te tata Molimo Santo akosepela te susi na ye musala etambola tata Simoki Mbangu alobaki ete mbongo na ye banani yango eza komonana solo bandeko na biso ya Luanda oyo kota me oyo kuta biso awa oyo trio yuti kobeta awa nga na telemaki me so na telemi awa donc musique wana ekobetama awa wala na era ndako ya Nzambe nyonso ekoleka eza boye te soki nga lameki kaka kotelema mingi obanda kozala telema na ninga na moke bokomusibalana sinamoni ke ngongo eza vraiment déterminé mwaye te do makambo bandeko na biso ya Luanda makambo kitoko uti koleka banda lobi tikino lelo na tongo oyo ya yesengo makasi Luanda oye na fête oyo ya le 6 juin l'an 2024 ndenge ye moko tata mokonzi ya bule alobeli yango eza spécial eye komona na nzoka nde papa Simoki Mbangu aliputa ndenge tokolobaka na 1904 abetaka na fanfare na fanfare kuna la gombelo te foto yango eye komonana yango wana eza wana abandaki kobeta na bateri wala bila watu wayebaka nsima wana qu'est-ce clair ou bien tombe ou bien nini wana faki wo oye esengo te donc balobaka boye na bokoko soki bozali kotungana na likambo mosusu kutu ezalaka te po tozwa chance fo totonga kaka tombo ya koko boye bokoluka bokomona te
ale soki bosengi na ndenge malamu bamsusu babokaka mwa masanga okomona bokolala bokolamuka ale edesine yango moko wana chance te elingi koloba ke maso bozali komonela pasi bakoko bayoki basali nde kosalisa biso yango foto ndenge emonani tata Simo Kimbangu ayeke milakisa na faki esengo te donc ngonga yangoyo biso ba musicien ngonga yangoyo ezali mbele tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu kiangani nanu abimise te liloba oyo abengeli biso donc tofanda nie totika mobulu eza boye te poso tosali mobulu oyo aza nango posa ya kobimisa ese ya kobimisa yango tofanda nie tosepelisa ye na banzembo nini toza kobetana biso eza boye te posa kuto kolia tika lisusu te tobetaka biso kaka miziki po te eza boye te na butu alandaki bino ndenge posa kobeta butu azotuna eske papa mbenzo bato bakolala tenga baza na concert wana esengo te bo bandeko na biso faki Lwanda boki kotelema na bino toyamba bango okomba tata mwana pe tata Molimo Santo bokoki kotelema po oyo molimo eza kosala soki mutu moko amonani ke soki mutu wana témoignage azosala oyo papa Viki ye afandi mingi na kamba faki oye ye mutu aliboso oyo ageraka kantine ya Mkamba awa na papa Mfumu Mbanza biso wana bana mike soko yokika posa sardine oke kosomba pai na ye boutique na ye place batie fondation ne boutique ndaku na ne yango wana abana kolala ne pekaka wana tato do aza penza mutu akala eza penza esoko komona batu akala oui papa Viki samu na kutawa mumangala mboza bazonza kizema bangalako kuzeba mangalako papa wangimi na moye kani sizonzi kwa mukikongo mbo papa libre mbo kasokola munkumbwa seye mwana itata mwanda velela dantete ntomono tonda papa kangani bungeni lere ya zonza temwanyazi mushiye nani nigana beto bantsuba mizise twazava yo tawayo vraiment mu 57 meno kumbanza ngungu bajene twa babeto 4 meno Pitosi Viera Pedro Misangola Nkanza Ibere Misingomi papa watuka mukinsasa wizidi kumbanza ngungu mbanza ngungu kuna nzo tata pastere nzo yaya Samuel nikona tulisamidela kaizi tubwana kuna papa lokele tata Samuel papa ebala bakaba monanga bunkuta kumusamila pasiki bakidi kwa tukangi ti ba vraiment kaba monanga bunkuta ko chaque fois kube ndo mbon menonge kadi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo alobi boye apesi merci na papa Molimo Santo papa Simo Kimbangu kangani pona kopesa ye maloba lelo papa nsonga nzila alobi yaza mutu akala awo na lingomba kombo na ye mbuta Viki Vingsi Victor il est basé chevalier dans l'ordre de mérite congolais. Donc ça soit après ça kabiso ensemble. Donc yango ya lobi boy. Na 1957 papa Diangenda ayaka nandako ya
Nzoya Samuel. Nzo nandako ya papa Yaya Samuel. Papa Nzoyaya. Nzoyaya. Donc ndako oyo ya ndeko ya intime. Maintenant bango bazalaka 4 jeunes. Ya liboso. Vinci Victor. Vinci Victor Yemoko. Nkanza Hubert. Nkanza Hubert. Viera Pedro. Vieux Pedro. Viera Pedro. Viera Pedro. Donc na Atipo. Na papa Atipo. Bango papa ayiko loba na papa Nzoyaya. Bajene ba ubasimba mardi ni kuiza beko tusa. Maintenant papa jangenda atuni Nzoyaya. Mais bajene minoyo bazako bangate na ko bondela ka lor ke bazako kanga. Bako kanga bato. Maintenant alobina bango alobina yeboye. Simba bango malamu ngana kozonga mardi. Na kozonga nakoya mardi mukola mibale. Voilà. Mukola mibale. Toko sala beko na bango. Bito peto fandi mardi ekuki papa ye. Alobi pianga place. Lobana lingala siko lobana wimala. Papa tele ko te butuana place. Lobana lingala. Papa lobi papa Nzoyaya. Papa pia biso place to Lexa Beko. Akeko pia biso chambre ya bana na ye. E munene wana. Alobi bo. Toko sala Beko. Likamu moko toko senga. Tata Nzambi. Fumu yisu tata mwanda velela. Apesa biso. Elema moko. Zangu na kwa zu. Apesa biso elema moko. Oakenda kujoba papier. Ezana tata na luoshi. Ponde tata na prison. Alala kaka na luoshi. Donc dossier wana. Yo muntu wana kenda kujoa yangu. Mentato koti beko. Viera Pedro amoni Vinci Victor amemi avion moko vitesse moyete. Nkanza Hubert amoni o ngai na moni papa Vinci Victor voiture vitesse. Meba belzi bakandiye. Kaka yebo moni bino mbale. Papa lobi oui. Ezalaki boye. Ngapena lingo ko luba kaka yeme malgré. Il faut to kotila ngo beko bino pe boye bango. Alors papa Vicky lelo na la premier tour que na magasin en Sonankulu. Donc na magasin en Sonankulu akeko sumanga vélo rale. Ngana yeba kiteke ya kena kusalisa nga couper. Oyezalaki na ba poche awo. Parce que dossier wana nako kumema yango kilikilite. Atimpe ba papier wonga na kupesa kuna. Alobi bon. Lobi mercredi 5h30 du matin. Yozo démarrer. Oyebi mbuka wana te. Mais soki okomi na ebale ya mpioka. Katisa. Soki okatisi okomi na ndandanga. Tuna. Mbamba eza wapi. Mbuka wana kumbu mbaba. Bakola kisayo. Omoni oyoki ingeta papa. Ngape. Mercredi wana du vélo na 5h30 du matin. Na bendi. Babezi bakanginga. Na mwa viraze woyo bisole to klinga kokoma na ngome matadi mwa plene moko ezali wana. Soko uti mbanza ngongo mwa viraze saliboy. Soko uti ngoma tani pe esaliboy. Mwa plene wana. Ngana bimi. Bango pe kuna babimi. Babels. Na Land Rover. Ngai kaka. Kana velo na zangu kufa. Natela kaka kuna. Bango ba telemi. Baji droite na bango ba telemi. Ngana za ukendeka na velo. Ngana yebite banani bazalwana Land Rover. Nakoma kaka pembeni wana balo gendarme abimi alobi yo
telema na telemi haikusimanga na liboko ya gauche oyo ngana simbigi yo Kimbangu ngabi papa Kimbangu azalaka muke boye vraiment mwana muke tala ndenge ngana zali mukuse muke Kimbangu azalaka boye papa de ngenda yebisaki nga boye babelzi lere bakukanga yo lere bakutuna le kambo kaka wana yo kozongisa bango makambo nyonso eza na bango ekufi na bango esili ekei na yango bademare jepe eza kuzwa te bademare eza kuzwa te ngabi fungula gapo alobi yo mwana muke ngabi ngana za chauffeur mécanicien bofungula kapo bafunguli kapo na bendi mwa zikilere ya gasoil na bendi na mnoko na pusi na bendi na mnoko ay demare taya ya ngana lo bojonga gasoil ukena kusila bino na nzela bojonga na bino chauffeur gendarme na lo oui justement le na kena ku chauffeur yango na moni pasi pane pela donc tojonga kaka balobe wale kama ta velo tena kati bakamati velo nanga batina kati bajongi singati ngome mantana station ngabe tadangena alungi metena bajongi singa bakomina station yo za ukende wapi kaka na mbuka mbanza ngombe mbanza ngombe bokita kende nayo na kamati velo na keko kuma na ebale na 11h45 na ebale mpioka ya Ndandanga na komi kuna bapiroge baboyi ngai kukatisa velo oyo mupepe oyo utaka na site ya Ntombo biso bapiroge za mo tokokoya donc tokatisa yote baboyi nga complètement Nathalie ekomi 12h00 ngana lobe ngabe bon papa kisologele papa de lungana papa de ngenda kuntima yo muntu tindi nga oloba kikengana za planto depuis likolo mais sika ona banduku zona ponde bapiroge baboyi kukatsanga na kume tata mwana pitata mule musaka amen na kati si na komi na Ndandanga bale huyu na kati si na komi na Ndandanga koleka nsona ti bamboka nyoswa oui okitana se donc na komi na Ndandanga na lobe papa kisologele papa de lungana papa de ngenda kuntima ntonde nsabukidi ndokele ngolo muzule melukibeni tata nzambi ntonde nsabukidi na du velo na bani kutuna mbamba za wapi kende za musika kote ya sundi mangembo yebe te leka mangembo soko leki mangembo okuma na sundu tete pembeni kaka na sundu tete tuna bakula kisani na kena komina magazi ya ba portugais wana bazala kubenga na tadi na komi kuna ngana tuni baninga nana lingina kenda na mbamba membuka wana izali wapi tala magazi wana pembe munyango nzeleza na gauche landa nzila wana bambuka uya liboso bongo tuna kaka mbuka ya liboso bakulatsa yo na keyi me papa dangenda yebe sake ngaboyi lere ko koma na mbuka wana bayebi yote me muntu wana kubenga yonkumbu na iyo ni tata nga wana donc ni natini yo kote na ye ngai na keyi na bendi velo rale na lere wana kilo ezala ki kilo ngai na keyi na yango kuna na vire abandi ku monte panda ke na bambuka wana bayebisinga na monte montane linku sila na mwa plene boyane mbuka wana na moni yango na yoka kaka mutafiki ngabe papa le lunga na benga kaka mutafiki me ye azaku benga nga mutafiki aje binga wapi huyo nani
Anatelemi kaka wana. Yakawa. Na kiti na velo. Ye atelemi. Atinga na mutima boy. Totelemi kaka wana. Totelemi kaka wana. Totelemi kaka wana. Totelemi kaka wana alobi mbo. Yangenda muntu atindio na yebiyo. Yaka na ndako. Tokoti na ndako. Asambeli. Tole. Après abandi kutunanga makambo. Makambo nini? Ngabi papa. Ba papier zali awa ye atindi. Donc nga na lekoko lungu la pantalo deva yote. Nga infona bima na ngali bana nakenda soki na toilette. Ya lobite kotana chambre wo. Bimisa ba papier wana bongoya. Na kote na chambre. Na keko bimisa ba papier na couper. Na pesi ye a lobe. Ah! Merci. Nandimi. Yoko jonga mkono ngabi no papa na tiki na mbanza ngungu yofuna jonga kaka lobi tolali tomoki makambo ebele abu nunu biyogele kegan lembono moi j'ai 89 ans Nazali Daz né le 1er janvier 1935 donc makambo se bunginga isino papa wana yebisanga makambo ebele ezananga mais bon awa tozali journée ya biso fête to na koko loba wana nyonso te na zongi lere na zongi na yeko kuta papa dangenda na mbanza ngungu na pesi dossier ye lere na kumaki kuna atuni ngai yo yebinga ngabe no na yebiote kumuna ngai bazangika Nipa tenga nda kumagina ngeti tata nanga binte kuma bazangika nakoma namba zangule na pesi rapport na lobe oh me papa yo lobaki papa simuki mbao mikuna komi bazangika ya tuninga boy. Est-ce que loko soki batia ko na likolo kuna bazangi kaki yango yo okina ku kamatango ukitisa ngabite aha fanda nie donc na yebila gindenge wana donc tata simuki mbangu lera azala ko kende partout azala ko luba mingi surtout lera wana azala kina prison akoko luba tekinga ikimbangu kombo influence safu wana na keku kuta kuna ya lonaki safuana kumu yango mbamba lere nafanda mbanza ngungu papa lobiyo okokenda nankamba tonegi deza ba 59 yoko kenda nankamba okena kufana na papa de lungana lere na komi nankamba wa ndenge papa lobi nafandi mingi nafandi presque 10 ans 9 mois na ba papa wa papa mbenza ba papa na nga nyoso na yebi bango nonge na serviaki papa de lunga na servi papa de ngena na servi papa ki solo kele na kisasa na ke kumema ye panda mois na voiture na yelere ekufa kingai na Brazzaville abenginga na kena kumema ye akamono so wana baluba kinanga vraiment papa do baninga lere na kokolia lere mingite sino histoire za mingi baninga tosimba musala ya tata Nzambi ya lobini wana yu kende kumona kuna bazangika ni tata Simoni Kimbako alati laki peka kandenge azalaki na prison liputa wana tata wana tabazangika nonge baninga tosimba musala ya tata Simoni Kimbangu nikamuona koko pesa ni yango wana kaka na 1958 le 29 juillet tango papa d'angenda sal accident atindaki bango bango batu bakendeki sur place bakuti tata nsomi atikalaki pona kozela biloko wana ba photo ezali me papa etikali na Brazza eza kilo mingi ekomimaka
lere asali accident na 58 le 29 juillet ngai nazalaki na mbanza ngungu ye alobi Jean Massamba amuntano chef mécanicien ya TP na nsona nkulu alobi bolukola na sale accident voiture wana yo papa Jean Massamba yo za mécanicien kenda ku lungula moteur na accessoire zo nyonso tuana za kuna ponde bayiba ngote donc voiture wana soki ba lunga kitu tire yango nenga to kumsaki yango na mbanza ngungu mais to lunguli moteur na accessoire nyonso tu mais vola bampe lo balaba yo mudia nenga mapapa dia ngenda mabamuna baba telambo to biki makile daile vola tango baye bamoni vola bapendi kaka vola bakenango bakenango parce que makila ezalaki mingi na voiture voilà donc histoire oyo baninga to bumba ngo mwamoke na silisika kaboye na kumbu ya tata mwante tata mulimu santo amen. Faki oye koyoka ba histoire aboye esengote esoki azalaki ceinture ya papa te nde akokoki koyiba makambo nyonso wana nde bakoki kotinda ebisika nyonso wana ewa papa bayebaki ye ndenge alobelaki yango alaki mwana moke biso toyebi ye en tout cas banzoto kaka boye kaka baviki na 1960 wana olingo lia bombo na kamba biscuit epai na ye kaka solo eza esengo mingi akomoneke alati mpe teni afaki esengo te donc ye avivre makambo nyonso ya papa Mfumu Alongo papa bazangi kaona aza kolobela yende mutakotisaki le ngomba ya papa Simon Kimbangu na manyanga mobimba papa de la ville boyebi très bien papa bazangika na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nzambe na ngai papa bazangika ye moko tata na yebaka yete mende na yebaka mwana na ye oyo azalaka préfet Bazin parce que azalaka moko kati na biso d'abord na Matadi c'est à partir de Matadi nde yake kozwa mutation na Mbanza Ngungu na institut Mama Mwilu kuna na paroisse esika meme ayaki kosukisela mikolo na ye nzoto ezali awa na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Merci papa de la ville papa Vikulu lenda vutuka kwenu Faki oye mabomba miebele ego bimana Faki donc solo ndenge papa Simon Kimbangu kyanga na lobeli yango 6 juin l'an 2024 ezali penza ya promesse makasi zaboyete nyonso esi yokanisi emonani bongo mama na likambo tango ye moko kobimisango esengo te tous à la calme tous là tout déranger te zaboyete oyo bamimvote kisi wana komona kaka boye bayebi deja soki ndenge nini kozalela ale fo batia biso musukusuku ate ale tosala désordre tata Molimo Santo asilika eza boye bakoka te ya solo donc iyo komonana eke na 1904 wana papa Simon Kimbangu na fanfare na 21 tango ye moko abimi moya kosoma bainstrument eza te flûte flûte oye
Faki oye. Yango mingi mona na kamona bana babandi na fliki. Après Faki ayoko boto la bango. Boto la bango. Osito tika ko boto la pamba te fliki ayoko kufa. Faki oye. Na 1933 ye moko papa Mfumalongo papa Diangenda ayeko kota na fanfare ya ba catholique na boma. Sima wala leo beta tiba. Esengote. Na 1956 wana na bolingo wana nde ayako créer Faki. Na 1956. Wana ba papa Saidi Bozana kati. Na date ni bo bandaki yango. Le 26 septembre 1957 na Lyoponville na barabara oba kubengaka Belgique. Lelo Kibati 57 1957. Tiens micro pour yo kana malamu. Création de Faki. Le 26 septembre 1956 na Lyoponville na barabara bakubenga Belgique. Lelo koma Kibati 57. De création de Faki Mbangiste. Nesiko boyoko bimana date nini? Toyoko bimana 1959 na mois de juillet to bezaki musique ya liboso awana nkamba ezalaki panique. Esengote. Awana nkamba ezalaki panique. 18 villages ya Ngombe Kintsuka baya kotala biso. Mbala liboso pe wana na parce que c'est à 20h. Et reste mais c'est na Butu. 18 villages à Ngombe baya kotala biso. 18 villages ya Kinzungirila. Kinzungirila. Oye zingin kamba. Ingeta Nzambe. Baya kotala biso. Toza ko beta. Bata ba moka bandako etikala ki poelele. Donc mutako yingira na ndako azate bango nyoso ba yena kati na nkama pambate ba yoki musique. Papa Mfuma Mbanza alambisi kafe bato babosa liko mela kafe esengo ba yoka kanuka ba musique. Wana bazalaki na bango moke. Donc bakangate donc ba betaka na bango kaka. Yesu ko to yebele. Toko bana ko kanga bieto bana ko beta kaka. Musique eyoka na nkamba e vibre. Oui, Papa Saïd. Alors, to bezaki musique 18 villages ba mususu senglete na nzoto pantalon kaka batiki biloko na nzungu parce que moyen ya kolongola so na moto ezate bayaki tititi tangu bazongi biloko etikaki donc ba musuku la kanshi balala kinzala po batika yo na moto moyen kolongola biloko na moto ezate balobi likambo eza na nkamba kuna tata moko tangu na yake na 2006 papa Samba Katumwa to bari ko sona lobi na ngai bino batu boya ko beta muziki ya liboso awa na nkama ozalaki ngana zalaki na nkunku Pierre oyebi likambo salama kiawo na yebite papa Samba clergé moko ya protestant za kufunda papa Simo Kimbango ni 21 ta Kimbango za kusala aza kusekusa batu ta sikoyo papa Kimbango akena yakangama akufa na le 12 Oktobre tangu tiyo beta muziki hawa ayoki muziki lobi Kimbango azongi nako kende wapi sikoyo
akangi bisaka tuti ngaya tuni baba samba katumwa kombo na ye nani kombo na ye Lumbokila Andre bo mboka na ye nini mboka na ye mpangu musi mpangu awa donki na miziki yote peta kizaki panic alobiki mbangu azongi na kozala wapi sikoyo akangi bisaka akima papa samba katuma mtu ayebisa ngandenge wana donki panic ezalaki awa tangu toshilisi sikoyo alibutoko ndo sikula na maya sima na 0 heure na 23h30 il faut bokita kuna ayebisi na papa masala tokiti pe ezalaki ndenge wana tuza kuzela yetu zoyemba nzemo tata nzambi mudizulu huyiselula nzunganisa zula yonso tangu toyembi nzembo ya misatu nkembwa nzambi unu mbwenewo waundweke unu kwase seyiyimbidila mfumwame yikana yendonga velela twakembelelo se yikana yendonga velela twakembelelo se toyembi deuxième couplet mbanza nzambi unu mbwene yo vento kina mokya mvuvami seyiyi kangu toyembi troisième couplet sikabimaki ngunga nzambi wa uibudidi mwelwe tempelo uziukidi setusambila yeyimbila yikana yendonga velela twakembelelo se yikana papa dengine na bimi alati njambala akangi singawo alobi bana na ngai ngamu na bengi bino tosuko na lere oyo na 0 heure awa na maya sima likambo na kosala bino bokoyebela ngo tina après bino ndenga bozali wana tata aponi bino bo pesa ngai maboko na musala tata apesi nga na kosala awa na mukili na sala ngo na bino na kosala ngo na batu mususu te na bino po esika nyuso ngana kozala nga tata na bino bino fo bozala wana miziki oyo bondimi kobeta ezali pasi tata kozala peme na bino miziki oyo ekokena biso mosika tina mukila papaya kombo ya tata Simoni Kimbangu ekopanza na mokili mobimba tokitela mai papa mai zalaki awo bosimbanga dosimbi yawo abondeli tata bana oyo olakisaki ngai bango oyo na meme bango epana yo tata mosala bandimi mosala ya pasi okozala na bango pembeni ntango nyonso batela bango na makama ya ndenge na ndenge ntango nayoki bo naza kolenga pasi ezalaki na 0 heure mpenza makambo elekaki na nsima nayebaki soki bomwana 14 ans faki oye esiko tokokangama na tata Simoni Kimbangu njalo te tokokangama na ye te ofasa hili zonga na yoza makambo kitoko kasi ndako nzambe za kozela biso merci nzambe na ngai donc bato aboye biso ba musicien tokangamaka na bango masolo mosusu tango tofani na biso na kije toyokaka masolo ya boye eza boye te eza penza ndengo wana bongo tango wana papa Saidi ba dirigeant bazalaki banani Tandu ye premier dirigeant na biso aye kolaki pe miziki kuna na tumba donc papa aza ko se plaindre miziki yango parce que tango asombi miziki mbongo liboso ke ina mpepe bongo dirigeant mibale dirigeant be papa Kiadi Marcel Ngeta bongo ya misato azala kupesa mabuko papa Voyila Victor nani lisusu tango bakei na 1973 74 papa Madudu aye na 74 faki oye
fo tolanda ndenge bamfuwa mbanza panekolo tolanda ndanda ni nyonso wana zonga na yo merci nzambe na ngai solo ezali esengo badécouverte eza mingi me biso bana tozokolanda balamu toyebaka masolo wana po te toyeba mpenza ya solo ndenge nini mouvement oyo ebandalaki likambo ya liboso oyo papa diange na tundaki na oyo bazalaka na ntango wana kese bokokima nga te mpo na pasi lelo tata simoki mbangiangani tokokima te na pasi mpo tokokima te jamais toyebi yango mpe ye azalaki dirigeant faki papa simoki mbangiangani faki oye ye asali makambo ne mingi kuna na chikapa bamisio ya chikapa bazali bozali to bozali te toyebi likambo to toyebi yango te oyo batambolaki na ye babima nanu soki bazali oyo batambolaki na yesu faki oye faki oye loba nani ndenge botambolaki na papa simoki mbangiangani na kombo na tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci mingi papa ndenge bosili kopesa biso maloba papa na biso papa mfumu alongo tata Molimo Santo kombo na ngai papa dirigeant Mijimbu Kolela Minosi papa akomaki na Chikapa na 1989 tango ayaki akutaki presque tous les mouvements éparpillés bato na bato bazalaki kozwa kombo ya korali na bango na paroisse na bango papa ye kosangisa biso tango akuti biso na papa dirigeant kapita na paroisse moko paroisse Lwezi ezalaki na fanfare oyo ezalaki koappartenir na tribu ya Bapende na Chikapa centre fanfare moko ezalaki na 5 instruments na paroisse Mbonga isika bandeko na biso bachoko bazalaki pe na fanfare mususu 7 instruments na sima papa ye kosangisa biso nyonso na dirigeant kapita oyo asili kokufa tango asangisi biso ndaye kopona sikoyo dirigeant alobi yo papa kapita tambwisa bana papa kapita azalaki seconde na dirigeant na biso azalaki musicien ya faki maire papa Mamonekene Mendes ye nde moto azalaki kosekonde ye premier dirigeant oyo ayaki kopona ezalaki papa révérend pasteur Mulonzenu Lejima oyo alandi ye ezalaki ngai moto nasimi micro papa Mijimbu Kolela Minos tozalaki seconde lisusu na papa Jingulula Kalumbu yeyo papa Jikam avandi na gauche na ngai technicien na biso azalaki kodirige biso ezalaki papa Mwenyacho Alexis yeyo papa atambwisi biso totambolaki bisika mingi tozwaka occasion te ya biso kotémoigner mayemanso papa soki bino awa bokolimbisa ngai soki bosili koyeba papa Mfumu Alongo Simoki Mbangiangani Molimo Santo ete azali nzambe biso toyebaka yango kala depuis 1989 tango tobandi kotambola na papa makambo isi oyo ezalaki kosalema na mai bokokende na ebale mai nani moto na balenyere etelemi mwaye botambola ezali te mbonge parsi par là tobandi kolela
okomana papa le papa mino c'est tellement betsa musique bambuta tozalaki na bango bandi kolela des fois papa tuni mbuta bondela ale papa ngana ko bondela ndenge biso ye tokomi kokufa papa bandi koseka ale papa betsa musique ngai papa maina tellement na bisa musique naza kobanga mbonge par-ci par-là à la fin de compte papa yemo ko atelemi atali gauche atali droite atali na sima bo surtout ki bozaka ngambo mususu makamu biso tomonaki ezaki kolekela biso mo tolobi non nzukande papa Simon Kimbangu ya mafuta yeye tozali na ye awa banda kaka mukolo nde toyebaka ete molimo musato ezali kaka ye oyo tovani na chikapa malgré masumu na biso malgré mabe na biso malgré bokabani na biso ndenge toyebelaka te tribalisme euti pa na biso kaka tozosenga bolimbisi alors makambo mingi oyo biso tokoki kolobela awa ta ekoki kozala te soki papa akoki kopermettre biso kolobela yango moke oyo tolobi tika la bongo na kombo na tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Faki oye ye moko papa Simon Kimbangu Nkiangani alepesaki biso likambo wana esika wana nde abanda mpe kobetisa miziki pamba te conflit makasi ezalaka kuna na Kasai etumba ya bachoko na bapende na banani ni bobundaka kuna na baluluwa bakwa nyambi siko etumba wana ekoti na kati na Lingomba sika ye moko papa Simon Kimbangu ndeka yipsaka biso papa diangenda nde atindaka papa kuna ta ngwana bazalaki ba charger ya conflit poete bakende kosilisa makambo wana me makambo wana bakokaka yango te na tango wana papa Simon Kimbangu Nkiangani azalaki engagé na monsieur Mendes babandaki koluka nde ba njete ya rorofia kuna na Kasai nde papa Mfumalongo papa diangenda abengisaka papa Simon Kimbangu Nkiangani kutu tango papa kubakendaka bakokaka itumba wana te tango bazongi baiko pesa rapport nde papa Mfumalongo papa diangenda oye komi boye fokaka ye moko tata akende kosilisa likambo wana nde abengisaka papa Simon Kimbangu Nkiangani na tango wana bapapa bazali na 5 mois nde babengisi ye akomia bapesi ye instruction ye moko papa diangenda ayebisi ye kende kosilisa etumba wana me po olonga yango zala na ba musicien bazaya kopanzana me kangisa bango pote bolonga etumba wana Kasai oye papa Simon Kimbangu Nkiangani bolonga kana yote bolonga kate ndenge na pesi introduction wana bino moko boyebi ndenge nini ni solo bandaki na yimoko papa Simon Kimbangu Nkiangani na ndenge ayaki kosilisa yango parce que likambo wana ekomaki tina niveau gouvernement na présidence et que Kasai ezali très dérangé mais surtout na ba kimbangiste mais ba kimbangiste pekaka avec la fanfare kuna nde etumba wana ekosila donc ngai na compléter kaka ndenge papa Simon Kimbangu Nkiangani ye moko kola likambo ayebisaka biso likambo wana yango faki oye ngonga si ekei fotokota ndako Nzambe de masolo nyonso so to continue yango ti bakado ekopesa mate pe suite ya nchinchani ekosala mate donc yango pona lelo to telemi wana okomba tata mwana pe tata Molimo Santu amen toyebake papa Simon Kimbangu Nkiangani mpe alaki dirige ya faki ndenge bakendaki kosilisa etumba ya Kasai kuna esengo te tosilisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Sika tobongisa maboko totonda malendisi ya nkolo okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu.
Zambieto sindika bana bako musambu. Tubondela. Onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu. To pesibino lokumu na maye oyo bosaleli biso na mokolo na lelo. Oyo ezali na date ya le 7 juin l'an 2024. Ya solo soki totali malamu mboka to mokili ezangi kinya banda na kati na mokili mobimba ba mboka kinya ezali te, surtout na poso mwendo kinya penza ezali te. Solo na mubu oyo ya l'an 2024 na nzoto na yo tata Molimo Santu na papa Simon Kimbangu Kiangani ozali komona pasi oyo eza na kati na mokili. Olobi ete na le 6 juin bana na ngai ba musicien ya mokili mobimba toya kokutana awa na Yerusalemi na ntina ya likambo mususu te wana kusenga kaka kinya na mokili mobimba. Kinya wana ezali kolobete ba malade epai ba malade ezopona susu batu te, ezala babola batu na mbongo loposo nyonso ezoyoka pasi na ba malade babitumba ya ndenge na ndenge makila ya batu ezali kosopana na mokili mobimba eponi mboka te. Na makambo nyonso wana bino nde boza kosenga biso nde kinya ezala. Ekimelu mususu te na mokili mobimba kaka ao na Yerusalemi. Yango tata Molimo Santu tolandi maloba na bino oyo leka banda kala na ba 1800 ba 1500 komona eke papa Simon Kimbangu kaka na date ya le 6 juin osalaka makamusi ya ndenge na ndenge. Eye komona na eke na date wana na le 6 juin 1944 oyo opesalaka mokumba ya kopesa kinya na bamboko ya bemindele oyo ezalaki na bango moko na bitumba. Kasi kinya wana basenga ki yango pa ya nani? Epai ya yo papa Simon Kimbangu. Tolandi manso ndenge elekelaka. Yango pe lelo yo pe la l'an 2024 na yo papa Simon Kimbangu Kiangani. Mingi baza kososola likambo oyo te. Kasi sobalobi tolobi te. Yina na yo tata Nzambe kolo Yesu kasi tata Molimo Santu te. Biso batu tososoli likambo yango biso nde tokote yango na mokili mobimba. Yango pe mokili mobimba miso etali kaka na Yerusalemi. Na biso na bomwana na biso tomoni ete na date ya le 6 juin l'an 2024 emonani ete obengisi bana na yo ya musicien ya mokili mobimba baya kolelela likambo yango ya kinya awa na Yerusalemi. Biso moko toza kososola te. Kasi molimo ndenge kotili biso emonani ete sosoli muke liloba na yo te ba musicien nyonso ata o baza na sa etumbu tomata o Yerusalemi toya kosenga kinya. Toka nde likambo yango bobandango banda kala ete yo papa diangenda bwana kopesa kinya musique ebeta mingi bazali ba musicien bayebi basali ba témoignage ebele oyo yo osali esika pasi ezali musique ebeta po pasi wana esila na yo moko papa Simon Kimbangu Kiangani pe bana na yo ya Kasai baye ko témoigner yango
yango toza kosenga kaka boye ndenge obengisi biso toyebi tozali bana toye tomati awa na bapotopoto na biso ya ndenge mosusu ya ndenge na ndenge bapotopoto kasi awa toye kolela pai na bino papa Simon Kimbangu Kyangani salisa bana na yo nyonso ndenge toza kolela na oyo baye na oyo toyete na oyo bazolanda biso na musika awa bazali kolanda biso na musika pesa biso kinia yo ozali nzambe okoyokaka kolela ya mwana na yo moko ndenge toza na mokili mobimba obosanaka mwana moko te salisa biso na libiengami na yo bampasi ya bamaladi ekoka kosila bozwi opesa biso yango boyebi mwana na yo moko esika kozwilaka bopesa biso mapamboli bopambola biso na oyo toyebi yo na ba oyo toyebi yo te biso nyonso toza bikelamu na bino boyokela biso mingi bana na bino tozali kozela mabota elanga yo tata Molimo Santo ezali ya monene kasi basali baza muke na basali oyo muke soki biso toboti bana wana tokolakisa bango nzela mosusu te kaka nzela yo tata Molimo Santo nzela yo tata Nzambe bopesa biso bana mingi mpe balandi mibeko na bino age ya libala si eleki na bopesa biso libala te bopesa biso libala biso tokozelaka bopesa biso bilembo oyo bino bobongisili biso botindela biso bato te oyo bakobongisa biso nzela ya tata Molimo Santo botindela biso bilembo oyo bobongisa mpona biso ndenge tolombile yango libiengami papa Simon Kimbangu Kyangani na mokili mobimba bana nyonso toyebi ete bamusicien kasi bamusicien kaka te bana na yo mpo mokili mobimba ezali ya yo eliki ezali ete ndenge tozokosenga esi bobongisili biso mingi balandi mbela na bino na retard baza na nzela bazali koya bobongisila bango bakoma na kinia ngonga oyo tozali kokota na kati na ndako ya Nzambe kolanda mpe liloba na yo salisa maso maleka na kinia oyo mokolo mobimba totyango na maboko na bino bokoka kobatela biso oyo nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen twende likambo te